Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Azanzam. Azan va faute. Mon comme ça on a dit moi si dans la boutique azate. Hein? Naloba. Ah yo ça ma casse na ba couple là-bas toi. Kolande la ba couple là-bas toi. Na landia na boutique na yazate. Merci mon papa. Dans un respect pas papa. Soy papa senga était na continuer te pose na molimo suivi. Na fali na ndako na bite na kezo mwasi nanga. Na bandiko kende na komi na boutique kama mwasi azate. Soki yo. Nazongi na ndako. Na ndako peta nazongi azate. Soki yo papa Cédric. Lora koyebanga. Siko omeka pe obenga telefone kanga ma charge ezala kizo yoyeba ke charge. Moko mwasi aye. Outi wabshe. Nazaki pa Margaret na leke una pona na sala commande ba bilo. OK ngana kina boutique kite. Échanger ni. Naza mutazu ate. Yoka siko. Dans le domaine alibala, il y a deux choses. Il y a la conscience et la confiance. So bo fandika wana c'est fini. Et ça na batu babela ba tension na l'estomac. Il y a makambo au partenaire na sali ete me ba penser na ye moko. Ba penser. La nanga très bien mon frère. Maman Laure, la nanga bien. Au monde nde boso bala na yana bato ba ozala wana na objectif ba déstabiliser bino. Mais baroya lokola ba meme mais bazana mitema yankoi. Yoka exemple. Maman Laure ba yeko yebisa yo. Moi si na yo za to mona ke mwa mingi na garçon mo batanga kana ye. Otuniye oya oyebiso oyo kangote. Omona mutu malamu oya yeko yebiso mabe ya ye. Or du fait que l'on lit confiance pas moi sinon c'est fini. Au salani. Diable a tellement risé na lo ka biso na bonzambe. Mukolo mususu. Maman Laure azolekana auti na ewent. Garçon na balobaka par hasard azolekana boye. Tala diable nenga préparer makam. Lord boni maman Laure azana problème te. Akokima pe mbangu te pa moni muninga batanga ini mobile na tuna kia bani mbangu lokwa zola na muyibi. Boni bien. Ok, non, on a outil wenzi na ozonga ndako tu et tout. Ah ok, merci ma soeur, mon frère, mon collègue nanga tu et tout. Yo pe utaki tournage. Ozo zonga otala bo lor. Yo mo ko tona nga filme. Zen. Est-ce que maman Laure azarana garçon wana? Est-ce que ya undi maman Laure? Et ko salate wana nan na tuna kayo ondimaka o wanga na kasko wana nan. C'est là où maintenant va problème banda. De la même manière que le cola. Téléphone non maman si moi c'est tout artiste. Maman obali un nom public. Tu dois avoir un grand cœur. Maman Laure, conseil na opio le cola tata. Tu dois avoir un grand cœur. Batunyo so okomelaye, ba okomele malamute. Biso ba pasteur kutu mutao signé yo, bongo tuye. Biso pasteur fi mo signé yo. Tom super signé pasteur moi munene a longa e. C'est quoi au de la fois au kan robete dadat. A signé peyo. O comprend lo ko wana. Hotel mo bi nzambe to banga basala nzambe te. Ana somo no tata posa sala palmarès, o sali rare, a sali palmarès. A commis yo pe ke ngani menzoka dernier sorcier yo yebite. Ko ve na hotel na landi la téléphone na yeba. O mona ma aide akosa. Oza ingrat. Wa ingrat. Ngai pena tango bandi carrière na yo ngamu tali boso na salaka yo bo o lakaka nga wina lakaka yo mesimba ki na ngote na sa pas obligé te na bisa mwasi na ki na lakaka fi moko boy na sa obligé te parce que zo tonga na ngo couple te mais yo tango mona bon oh nani donc tu ça na ngo lakaka no pe mususu lisusu obali un nom public tu dois avoir un grand cœur na ndenga mabete nga na simba téléphone na mwasi na ngate pona lukanini combien de ba mbali babela estomac. Moi ça bimi
siko souffrance wana nyonso pona moi ça ya yo solo bine yaka salini okomi lokola centenaire kenda salini siko tango soke ata yo moko papa tango soke mona costume siko objectif yo ça ni okanga eti siko so kangi d'abord ndo zo lande bongo so la seko linge mingi mais siko so kangi na mobile tuna o simba lichette na ko papa bango mais tanga mona batu boye ye moko jalousie eza mais eza bien encadré na sugisi ao quand la Bible parle de la soumission plus que l'obéissance il y a alors zokanga moi soit soumise so mobala lingete mobala za chor parce que la soumission c'est quoi je fais quelque chose oyo ngana ligo sala ngote mais na sala ngo mobala na ngamta lingango et c'est pour la gloire de Dieu olandi ngai hein OK otongisi robe ya kitoko bokende fête mobile no tango yeba bise ah chérie roboté là ta oyo ngena fête mukoleka kuna siko robe oyo bundili tipa tailleur et sili na 19h30 olambi kutu fufute siko lobi changer moi si soit kangamele lamba wana nyonso wana kale komi mabe wana kaka wa zui wana ndia wana kitoko mais akolema nga près des jours toke fête na bandale kasi osemela robe ya la bionda donc olati ah chérie oh c'est pas nangote d'accord y a pas de souci OK ozui wana obongisi pourquoi po ozolata pona batute ozolata pona mobali na yo ozolata po sepelisa mobali na yo ozolata na guna et de la même manière yo pe papa donc mobali na moi si na yo 1 + = 1 yo po o gratter mutu na ozana posa to benga mutu na ko gratter tin soki mukuzo tuna bato o gratter librement so la j'étais encore yo mutu ba français hier j'étais là hier quand je le vis tout yo mutu ba français so gratter siko lor so linga gratter nzoto na yefa tuna mutu nzoto na yeko nzoto nani ya lore komi ya nani so la simba bona lipeka na iner mutopekisa oh ozo tazana pongino tunite ka ozo simba est-ce que ça là alors ça la soumise la soumission plus que l'obéissance tu peux accepter mais au salon on a contre cœur aux annos on a sengoté au lati robe ndengo na pesa exemple mais popo bima boy et comme le roi bat musique au balataka moi sina mobile ba sala lokwa musique moi salati chemise moi ça mbala lati chemise moi salati robe ya liputa bazokene moko na liboso moko na wana so vimbani pourquoi na lati kaka po imta na lati na manga kitoko lingité c'est pas ça le mariage et toi de ton côté il faut lingaye bozo nga vena place au bien aimé sa frère papa David frère au monde to chama boko lelo on ne se manque pas de Dieu on ne se marie pas pour se divorcer au salaki civil au moins état civil bakangi libala hein na bureau état civil bokendaki bakangi libala mais basali pe tribunal soke simbité boke bakabula mais église soke kangi ils en place au fungola te donc de to pambola bino awa papa yebaka ngo nengo bali c'est pour toute ta vie so Christ amizongo ite na kimo bange boko ba mpaka nde pa iboka bona ve oko sala awa o kangi na se e kanga mina liko tala ba mpaka baza awa ba ye distraction te so ba papa par exemple papa boya to na posa to pesa bino mbote ba responsable ba oyate mais ba ye pour honorer ba la Bible dit que le mariage soit honoré de tous pour que le mariage soit honoré de tous il faudrait que bino moko bo pesa libala na no couleur o biso to tangela langue wana so bo pesa libala couleur à bleu biso beto beza libala ya bleu na suki si wana le reste minga kolobeza mais bolanda nga bisika to kende kuna poto ko kolobela nyonso nzambe nanga Yesu Masia Nazareth apambola bino bosala libala malamu pene meto ko kanga miso esika to zwami kanga miso ya Yesu ko zwami jalousie sala mais ezala jalousie ya nzambe ya malamu car mauvaise jalousie ferme la grande porte de la destinée yebisa nzambe pesanga mutema kolinga bato pesanga mutema osepela lipamboli ya bato soko santaka so muninga zwe sala ko passe bien aimé c'est pas bien pour un enfant de Dieu lobana nzambe longolanga molimo oyo kotombo me bandinge za ke sengo nanga na sepela na mutema so na molimo ninga pambolami parce que ndé na olo nanga pe no buka ya ya so décision o sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth sambela yope oso nzamba zo pambola lobana nzambe na tika yote na pe maloba bazolo na continuer ka na yo
bondela bien mais si cheka yango sambela tozo clôturer wa lelo Yahweh sambelanga alléluia na bilayo bisika nyonso na belema pene na yo iziba mai na bombo Yahweh sambelanga na bilayo bisika nyonso na belema pene na yo iziba mai na bombo. Papa Cédric na Maman Laure so bako telema bazo poussa na liboso wana biso tozo ko encourager bango que le mariage soit honoré de tous. S'il vous plaît, protocole. S'il vous plaît. Ok. Merci. Tous ces appels. Nous avons représenté le couple parrain. Nous avons avec beaucoup de respect. Ok. Merci. Maman Karine, Papa Jean-Marc. Mando va remplacer Bango Bazali, merci. Ok. Problème T. Je remercie la famille. Il y a Papa Nabiso Cédric, Mukina. Na Maman Laure pe amis et connaissances mais basali na nzambo bokozala abosambela na bisote mais bo sepla ki boya na église ya Yesu Masihi ya Nazareth sa mokonzi pe mobiksi na biso pe bandeko nyonso bo uti étranger tolingi bino mingi pe toyambi bino na bandeko nyonso bo sambelika lelo awa nzambe na biso asala seke cette bénédiction oya ye na kati église pe sambela bino na kombo Yesu Masihi ya Nazareth. Amen. Tozo senga na baboti biso toza KDC nde na ozolo ba de temps autres lelo naza en face ya bato bayebi doctrine pe statut ya communauté lokola papa Lema ndenga za wana mon papa azana repos. Mais à observer moi na eko sambela mais observer comment moi nazo fonctionner. To pambola libala te so famille pesi biso nzela te. De peur mama ya ko bima loba pona nini bo balisi mwana na ngana mwana mutu songo ngana le linga ki angote. Ba boti nde ba pesa ka église ya nzela pour église pambola. Toza communauté toza na ba discipline ya kotosa. Yango to osenga na papa pe maman o baboteli biso Maman Laure so bazali awa to pe ba représentant o ba ko représenter papa na maman soki pe bino bozali to bondeli bino so iboko leka na respect nyonso o to sanongwe pa na bino boye pene pene ya mwana na bino ya mwasi. Papa na maman papa pe maman boti Maman Laure côté ya maman côté ya papa biso to pambola te so ba para ba pesi nzela te. Papa oya boti Maman Laure côté ya papa bien aimé côté ya papa merci. Ah ok.
tosengi pe na baboti baboteli biso papa Cédric papa na maman soki bozali bopusani to bato boye ko représenter na famille côté ya papa pe côté ya maman s'il vous plaît. Merci papa. Mes respects mon capitaine. Nangana lo bana papa à vos ordres mais nzoka papa ni bana ordre na biso. Amen. Tolito tout na côté ya maman. Bozwi biloko na bino ya libala nde sengeli pe bopesi église nzela. Topambola libala ya maman Laure na papa Cédric. Totuni maman. Biloko nyonso topesi église nzela pambola libala. Amen. Merci. Tozo tuna pe les croisades représentés na côté ya papa. Tolingi to tuna papa côté na bino ba papa. Osilisi makambo bopesi église nzela et pambola libala ya Laure na papa Cédric. Makamnyo soliki malam topesi nzela bo pambola bango. Merci. Merci. Toye na côté ya papa Cédric. Tomona mabala mususu po papa za penda soldat. Oka messieurs. Mwana ba otandre nga na PV. Na natinda ki obalisa mwana na nga mobali na mwana mwasi wana. Yango tolinto yoka papa. Opesi biso église CFC Nzela. Topambola libala mwana na yo oyo boti tanke papa biologique o boti Cédric topambola libala na mwasi na ye mama Laure kolanda bolingo na bango oyo babandaki bandakala na kolandela oyo libota ya mwasi basengaki nyonso epesamaki pe na pesi église nzela babanga. Merci. Toye suko epa ya mama po mingi ezala ba mama ngai mwana moka bana ko sokola ngabila mana lobaki Cédric akobala ye seko Cédric akebala mwasi kuna bopamboli pona nini mama nanu to pamboli te to tuni mwasi oyo sepeli Cédric aba l'église pambola eza mama Laure Nayebi ka mama Laure. oyebi mususu te Nayebi musote. opesi biso nzela to pambola libala oyo Napesi nzela. merci baboti to acclamer fort pour na baboti wana bazozonga merci ba parents merci 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 papa Cédric oza mwana ya soldat n'est-ce pas j'espère mwanda mwa rei oyebi Demtou à gauche. Faites. À gauche, papa. À moi, soda. À gauche. À gauche, côté nanga. Demtou à gauche. Voilà. Moi, soda. Un pas en avant. Marche. Moi, soda, faut pas mourir dans la soda. Alors, la grenade à Colina Munduki. C'est normal. Demtour maintenant à droite. Faites. À droite. Yo, à droite. As artiste. Dem-tour à droite encore. Maman Laure. Bali mwana soda. Dem-tour à gauche. Faites. Kota mbali nao. Soko bali mobali azana famille aba soldat faut supporter po papa ko ya kotala payer moi songa butu zata simbisi munduki pa mwana nae ekolala kana ndako bongo olali sa libanda papa Cédric avec beaucoup de respect toko pambola libala te po zali kamwa Rachel na Léa. Jacob a travaillé pendant 7 ans azaki na posa Rachel ba pesi Léa à se retrouver kakenda ina Léa ya kozonga basenge sous 7 ans tolingi te o église bopambolisi ngai na mwaso nazomona ete ba fini kaki yeboye azaki voilé nzoka azaki cousine alors ba kokana yango tolingi osala pa malembe envers maman
obanda ko dévoiler malembe ozo stala penza est-ce que na lo bango penza lingala kibefu na ye yango munoko na ye yango zolo na ye misu na ye mbunzu na ye est-ce que ya mwasi na yo o peselimbo bongo biso to leka na opampola lentement et sirement okoyo pusana o dévoiler o longola ye voile lentement. Merci. Papa Cédric, tous un peu sur micro devant l'église et à mise de connaissance y a yo balandio et ma famille. Est-ce que moi si na yo yé Exact. on n'a pas mbola on en français. Si on n'a pas mbola en français, c'est un seul interprète ça y a. Là il faut avoir un interprète. Si vous avez un frère, vous avez un jeune ou un français, vous avez un cause de la maman Mikolo. Azote en français, maman va yoka ndengeni, nzoka ye mumta yoka nete. Merci. Bande otonto sambela pona bano oyo. Na bonde leo penda soko pambola te ko sambela te. Po ozolo nango ko buka. Nzamba salanga ngolu na sambela mingi pona ngo parce que batu basala ngo babenga ngo ba bijoutier. Batu bateka ngo babenga ngo ba commerçant. Or ezana mabala mingi ezana ba problème parce que monde à ténèbres ezana monde à vitesse. Bayebi ke loko eza présent na ba couple et ba komi pe ko utiliser yango pour na destruction ba couple. Le lo soke na ba tribunaux omona ba ka mi balé o eza likola ba kanyos eza ba conflit parcellaire na ba divorce. Mais otali samedi dimanche vendredi samedi ba tozo bala na ba état civil mais ba divorce na ba tribunaux zo continuer kozala. Monde à ténèbres eza monde à vitesse, faut être très prudent. To sambela pona bano nzamba bomoi na tomboli bano o epai na yo e salama na maboko ya mutu to yebite ata to yebie soko lakisi biso etadam te to yebate kasi to sambeli yo na mutu ateki yango nzamba sepela loboko na yo e purifier nzamba bomoi bano o ezala kaka elembo extérieur ya bolingwa ya Cédric epai ya Lord pe ezala nzini extérieur kaka nzamba ya bolingwa ya Lord epai ya Cédric. Influence mususu te likolo bano o to déclarer ngo ezala purifier na makila Yesu Masiya Nazareth o azamo konzipe mobikisi na biso nde na kombo na eto sambeli petolobi amen. Bien. Tozo pesa ya Cédric micro azama loba pona mwasi na ye. Pendant que maman leur a pesa ye main gauche, il y a Cédric azo simba le boko moi sinaye et azo latsa ye ano. Yoga sikoyo ba Roma, o Roma sikoyo. Est-ce que mutumazo sepela libala ou encourager na mwa mololoko?
Yoka bien aimé. Libala Mourezoya après auto-présenté Awa. Oyo déjà est précédé. Auto-présenté Kalami te bandeko babala na mususu oyo avant baon. Baout Équateur baoya. Moi sina mobile. Siko lelo se consoler lelo po libala wana oko supportant ngote. Pour mobile déjà zo sa papa ngai awa na ko late saka ya no soka meki na ko beta ye penaliwa. Ana biata mobutu azaki boyete ata mobutu boyete. Kumunga leza synonyme ya brutalité papa. Oh papa ngana soldat ndenge na ko latisa ye soki na okeka o makangu na ko boma ye ngana bite boyete. Boko yoka siko déclaration na bantu ba obalana. Awa ngana ko latisa yo. Soki na yoke okaka o na téléphone na ko beta yo. Mais aso latisa ye ya no. Mais yoka siko ezo consoler mutema na yo. Ya Cédric. Devant Dieu, devant l'église, amis et connaissances et ma famille, ozo sala déclaration. Sérieux, ozo kanga likolo de même pour na mama lor. Eza veut ozo sala liboso na nzambe. Biso to okanga, to na place to fungola te. Oyebisa biso si mama loba no nyonso, olingi ye. Pour na combien de temps? Pour biso to pambola kaka soki libala eza tiliwe okabola bino so Krista mizongeli nanu te na kimobange. Nzamba sala bino ngolo. Comprenez mon émotion, la parole me manque, mes mots me manquent. Mes mots me manquent. Déjà, Laure, tu as vu que j'ai commencé par perdre mes réflexes intellectuels. On me demande de tourner à gauche, je tourne à droite. Parce que c'est un moment très fort pour moi. Pour ma famille aussi. Pour mes encadreurs. Pas pour rien, ils sont tous là. J'ai vu maman Miclaire, papa Paul, mes parents, mes collègues de service. Tu te souviendras quand on marchait sur la rue de la Gombe à Tombalbaye. Je te disais qu'un jour je ferai de toi ma reine. Pendant ces temps, tu allais encore me chercher du foufou Namalewa. J'étais loin d'être ces garçons connus aujourd'hui, appréciés, adulés de tout le monde. J'étais rien. C'est fort pour moi. J'aimerais que ça dure très longtemps. Ces mariages, j'aimerais que ça dure très très longtemps. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas parce que tu es belle, je sais que tu es tellement belle. Je suis fou amoureux de ton physique. Sincèrement, tu sais que je t'aime comme c'est un plus permis. Mais je te fais porter cet anneau aujourd'hui parce que tu es vraiment toute une histoire. Je prendrai soin de relater à mes enfants, à nos enfants, ces grands parcours aujourd'hui glorieux. Et si notre Seigneur Jésus-Christ décidait de traîner encore pour revenir, si notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth traîner encore pour revenir, toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yes.
Merci papa. Maman Laure. Mwana mayela lobaka lokola. Yoka siko maloba Maman Laure. Les mots me manquent. Non, mais j'ai tellement de choses à dire que peut-être que dans 6 à les loter. Tu sais que je t'aime beaucoup. C'est vrai qu'avant, je ne croyais pas à ce que tu me disais, que tu me prendras en mariage un jour. Aujourd'hui, tu as réalisé tes promesses. Je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir honoré ma famille. Et je t'ai fait porter cet anneau. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a mis en égalité. Toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. To tengana ba marié. Bako pusana awa poto pambola s'il vous plaît. Tolito pambola libala. Moment on a lobarango soki ndenge tuté osa jaloux, osa jalouse kolobelo ote. Parce que sans bénédiction et l'homme soit koya awate pona bango. Toujours ça la bénédiction nuptiale, toujours bénir les balles. Ozala nani, ozakana maloba lipamboli ou soit totiki. Église toujours. La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Loba maloba nyonso kitoko pona bango ezongela yo na bana na yo. To sambela au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Tendre Père, osepelaki mokola lelo ofongola likolo posopa lipamboli ya libala na couple ya mwana na yo Cédric Colopelor. Imposition des mains, c'est tout un culte, mon Dieu. Et en ce moment, nous allons rendre culte au Epanayo Yesu Masia Nazareth. Kolo, Kolo bieza malamu te mobala zala ye moko. Na kosalele mosungi oya kokani na ye. Osepela kite Cédric zala ye moko salaki l'or. Après un grand parcours, mon Dieu, talabango yo ba komi liboso na yo. Kozo engagement liboso na yo nzam
koloba ete tondimi kobalana kino yokozonga esokozongi nanu te kino liwa ekokabola biso yawe elongo na eglise na tie maboko nazopambola koloba tika lipambolo ya libala ezala partage na bino nyonso nzambe alaka na nzela ya libala epesamela bino oyo bozwa te bozwa na nzela na libala oyo nyonso boyoka ya négativité échanger na positivité na nzela na libala. La Bible dit bobala na bobota pe bo remplissez la terre. Tika nzamba komisa bino baboti ya bana nzamba pesa bino posa mitema na bino na kangi libala omukola lelo ekomama ete oto kangisi ezana mokonzi moko te ya koikoleka na kopanza nzambe tokangisi bango na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Cédric et Laure nzambe topamboli bango lokola mwasi na mobali koloba pambola mi mari et femme en date de ce jour. Tika bolingwa Cédric et monisa me pa ya Laure et soumission ya Laure et monisa me pa ya Cédric et sika bakozala faible mon Dieu pesa bango makasi bakoti kolo na kati ya parcours kolo oba yebi manu ba réalité te mais sois leur secours car la Bible dit c'est toi qui es notre secours qui ne manque jamais. Zala chemin na bango zala vérité Christ pe zala vie kati na bango na tio na centre na bango nzambe maman te papa te libota te kolo affection baboti te mais yo Christ zala na kati na bango afin que libala oyo kolo ekende lolenge vesala mi liboso na yo na kombo ya Yesu Masiya Nazareth oyo aza mokonzi pe mobiksi na biso nde topambolaki libala oyo pe na kondima wana tolobi amen. Merci. Merci. Bien. Devant l'église, devant Dieu, ma famille, amis et connaissances, n'a déclaré de Ronabiso Cédric Mukina na mwasi na yako maman Laure Mukina aujourd'hui sobo moni bango ndenge balekaki na betape mususu et aujourd'hui devant Dieu to déclarer bango mari et femme mususu te moto mususu te pene pene ya ndeko Cédric moto mususu pete pene pene ya maman Laure papa Cédric na maman Laure nde mwasi na mobali amen. Bien lokola elembo ya makamto lobi nde tozopesa bango certificat ya bénédiction nuptiale tokomi boye République démocratique du Congo Église du Christ au Congo ECC en sigle 37e communauté des assemblées dédiées au Congo KDC en sigle Centre évangélique de la foi en Christ CFC Kinshasa Njili. Certificat de bénédiction nuptiale numéro 080/2022. J'ai sous-signé l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, titulaire de l'église Centre évangélique de la foi en Christ CFC, certifié par le président que le nommé Mukina Kivungulu Cédric, résident sur l'avenue Sangwa, numéro 7, quartier Joli Park, dans la commune d'Engaliema, et la nommé Kanga Velo Lor, domicile sur l'avenue Itaga, numéro 54, quartier Ndolo, dans la commune de Barumbu, province de Kinshasa, sont unis devant Dieu et devant l'église dans un lieu de mariage chrétien en ce jour du 16 octobre 2022. Ces certificats leur est délivré en raison de leur témoignage chrétien ou de leur foi chrétienne. Fait à Kinshasa,
le 16 octobre 2022. Que le Seigneur vous bénisse. Tozana cadeau monga munene to pesaka ba marié. Bible oyo eza Bible basali na nzambe. C'est vrai que ça l'a un peu moins cher, mais to sepela po sali sabango na ba recherche ya ba mwetonga libala lokola ba pardon, lokola ba merci, lokola nyonso ko tonga libala parce que libala ndeza ao sans biblia libala ozana vient laité liloba na nzambe ndeza vie yango na to pesaka ngo lokola cadeau ya liboso na tina na église. Bien. Ba cadeau etikale epesa magana social apesa cadeau mais nazo senga na ba artiste ya église ba s'apprêter déjà près signature livre d'or nde biso ba artiste ya église CFC. En commençant par moi-même, le pasteur de la foi, le artiste. Et na artiste baza il y a TDC, donc télé dramatique CFC, artiste groupe Les Bons Samaritains au baza on a quatre églises awa, neto préparé un petit cadeau, mais je crois qu'on s'appelle Sabino Makas. Et ça un petit cadeau, le église est un artiste. Neto s'appelle ito pambola 7 artistes. Oyo aza mwana na biso na kati église ndeto ngato pamuzana ba papa Richie donc vous avez ba comédien et belé dans cette église misu ba ken na premier culte et na deuxième o baza ndeto le repeso cadeau na kombo ya ba artiste ya église na yo centre évangile de la foi en Christ. Que le Seigneur vous bénisse na zong sino maloba na secrétariat de l'église. Merci beaucoup. To komi na étape ya signature ya livre d'or. Nango tozo bengisa en premier les couples mariés. S'il vous plaît, papa Cédric na maman Laure soki bokoki ko pusana pour la signature à livre d'or. Kuna nelanga nedene Zambega salakiado Pea eko sala ewa Apambola kibango. Merci beaucoup. Avec beaucoup de respect, Tobeng ici couple parrain ou soit par représentant la bango soki bazali bakoki ko poussa na pour la signature à livre d'or. Lelo monsengo monene pona libala oyo bandeko bakokisi mokano basangani bakomi motu moko oh libala S'il vous plaît, to bengisi ba parents to ba boti ya papa na biso Cédric soki bazali bakoki koleka pona signature à livre d'or. Oh libala oh libala ya boya oh libala oh libala ya boya Cédric da Costa kokisi mokano ya Nzambe oh libala ya boya
eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo basangani bakomi moto moko elongo na ya eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo bakokisi mokano ya wana bango bazozonga tozobengisa baparent to mpe barepresentant ya mama na biso lor soki bokoki kopusana mpona signature ya livre d'or. libala eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo libala yo eutaki na nzambe basangani bakomi moto moko esengo na likolo libala ya boye esengo na likolo libala ya dakosta lokola ya papa mayata na mama rita eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo basangani bakomi moto moko. Et pour la kosukisa tozobengisa l'ange de l'église le pasteur Jean-Paul Mayata pour la signature à livre d'or. eutaki na nzambe libala ya boye esengo na likolo Église, est-ce que tu peux commettre l'ensemble maboko? Osopesaka gloire et pas ensemble na bandeko babalani na maboko na biso na ba cri de joie. Oui, au nom du Père, na ba artiste comédien nyonso ya CFC na groupe Les Bons Samaritains de Toyoki a tout à l'heure Père Aouti Koloba babongisaki cadeau ya ko offrir na couple ba marié na biso soki bande ko bosa déjà banda ya ko bonga bana cadeau ba comédien nyonso ya CFC na groupe Les Bons Samaritains. Voilà basoya ba Monsieur Walibala gentil c'est Walibala. opekisanga na koma miso paipai kolula oyo opesa na basusue natali kulusi pai nyonso eutaka na suwa oyo opesa na baninga visionnaire de groupe des bons samaritains à TDC. Kisanga nsele ilobela kisanga ninga koloba kimyoyela kisanga kovanda na bato sambe nanga kokiselanga tutunanga atana soluma sola papage na yepi osopelanga mafuta na maboko libange kwisa Goliate suka na kolata kibokonzi ata babotolinga tinika papa batakinga maumbu na ndako Potifare bakoka te kotekisa bando suka na kolata kibokonzi
Osambe bongina ya moyenge meme ozuake mauta bomwana e tangwango yo bongolaki nano vino te tangwango yo sekwisaki Lazaro te soki mpe osala elinga bikamwa e atomoi naloba motema ezoboya soki nalobinga boma motema moto suka na tatola mpo nazwa kimia sepela bonzambe bongi na yo papa bonzambe bongi na yo moyenge bebe ozuake mouta bomwana tangwango yo bongolaki nano vino te tangwango yo sekwisaki Lazaro te soki mpe osalelinga bikamwa e atoboyi naloba motema ezoboya soki nalobi nabomba motema moto suka na tatola mpo nazwa kimia Merci. Tika Kolo Yesu-Christ à Nazareth sur le Kumu. Merci avec tout le respect. Tosengi na couple marié, par gagner bisika na bango. Pendant que bazo zo bisika, nous on acclame le Seigneur. Zobete la Kolo Yesu-Christ à Nazareth, c'est maboko makasi nzambo asala libala. Quand nous a honoré, bon on a maboko yopo aux l'honorer. La Bible dit celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizot Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.